Mbote na bino bandeko batali arrête Kilimbu Shembo TV ezabino mama arrête Kilimbu Shembo TV asalaka émission ya kolamba émission ya ezui ya kolamba ya mateya pété ya ba histoire vraie nyonso kaka to 500 to na position te côté to moni régner to koti côté to moni ezo sala moins bien to koti. OK na pesi mbote mingi na ba abonné na nga nyonso o bazotala ngai o pena na koti ta découvrir ki mukalela koti YouTube atali amoni mwasi moko boye azolo ba mali solo moko azola mama eloko moko okoti na yambi bino boza famille nanga ya mibali mbote na bino tozana masolo mingi tako baba ya mwasi ba ya mobali de tozaka na lisolo moko histoire vrai moko babenga kinga babetelinga lisolo na mezo pesa passe pona likaba babokilo to beti sete babokilo biso pe tozana bana bakobala ka un jour bakobenga ngape bokilo bino bosu déjà babokilo bana bino babala mwana wa mobali zali kamba bokilo kote ya mwana mobali ake kobala mwasi botika basi kimia linga mwasi ya mwana na olokola ndenge olingaka mwana no mobali pona tango wana bakosengisa makila bakobotilo bakoko bokomise famille moko baya mwasi eza pasi lisone ebetami garçon moko boye na kati ya poto na bota te mais mwasi akenda kolinga mwasi azaki na bana mibali tango balingani na ye mama alingaki mwasi wana te alobi nde mwana nga aza vierge aza mobali ifa buluka pe mwasi ya vierge oyo na boti te oyo ayeba mibali te oyo bakobanda vie mais mwana ye abanda vie te abota te ye akenda koluka mwasi oyo abota azaki séparé soki divorcé na mobali tan bakutani coup de foudre beti pou bakutani balingani ake na mwasi ake ko présenter et pas mama sepelaki na mwasi wana te tan batuni résumé ne zandenge nini mwasi alobi ke résumé ne zali azana bana mibale mais baza séparé na mobali mama asepelaki na mwasi wana te abengi mwana pembeni ya mobali yozana no vierge oyebi basi te obota te donc il faut que le capé moi sur aza vierge bokuta bino bale ba vierge boke ne komi de vierge bokotsa bazem bo banda libota na bino mwana ndingaki te mwana boya ka lobi mama nga na lingi mwasi na ngai kaka ndoko mona ka batumba basi balingani basi bayebani mwasi na abota na mobala na abota te mwasi mutuni na koza na makasi na bolingo tamsu mwasi na kolakse formule ko zapela tumusu pe bala te mais ba formule makasi ba kwani mayanga bolingo ekomi mabe bolingo mati etage ba ya mwasi bazu mwana mobali wana azaka na ndako nde mwasi akomkofanda epa mobali mais mama bokilo moteme zeka kosimba te alingi ata mokete bitumba mikolo nyonso o na lingi mwasi na ote moi ata mwasi soka benga telefone pesa mama bokilo soka aka mbonga mwasi akati telefone. Donc maman est aussi que banane nyonso balinga mwasi wana te. Mais na mwana ne moko asuka leka mobalo na ndalinga ki mwasi wana miende akendaka na ba nouvelle ko pesa. Yinda kama beba histoire vo pepisa passe na motema ba ya mwasi. Et pesa ka passe na motema moko zo beta. O almona ka histoire veza la lokuta moko kuta na kanango. Okozo ka na histoire moko mama moko a beta, to mama arrête beta, obi ya solo ezala kanzo kezala ka boye sur la déception. Ya mwasi mama abundisa kindenge situ bakomi ndako moko mama abundisi mwana ya mobali tite atika mwasi wana na 3 ans bafandaki bakoma déjà na bana mibale ndenge mwasi wana azwaka zemi abotaka baya mwasi mama bokilo akoma kotaba koko na ite buka motema mama bokilo oza na bana basi ya sela pe bana baninga na yo bando balibala mino mbali bazobota sela bango bola mpo bana basi okelo kobota babi tout se pe siba bako okelo kutana kana libakuya bama bokilo andengwana babi nyoso futa makana se tina nde mwaso na bota bana mibale mama bokilo akoma ni maternité ni kota bakoko na ye ayebaka évolution ya bakoko na ye te ayebaka évolution bakoko le soki mwana mobala kei boni bakoko mwana lakisi photo ti mwana ndenge aza mama na koboya epete baboya ka mama te atanga kasolo ndenga kendaka kuna mama na yebisa lo bifo bala mwasi ngalo poto yoka na bien mwasi biso to sepeli na ete nan ata botelinga bana 10 ata bakomi 20
ngana kotika kolinga te makila na ngana ye ezo simba te. Ti mwana mobali wana aye koluka mwasi mususu. O moins so expliquer loko kaka moko sous famille na yo oko changer. Mwana mobali wana abali akiko bala azanda ko moko na mwasi wana mais mwasi na yebite ke mwana mobali akina ko bala akina kitina mairie. Aye ko eba ndenge nini leki na bango asukwa yaka wana yoka na kanae ndaki ko ebisa bi kotanga ngai te. Yoka likambo ezali boye tala kutu mukolo akendaki mairie ma luko mbongo libala yango yo. Obi mwasi na okimoteme pasuki. Alobi yenda kosala nga boye te. Ngai na kosala guerre. Na boti bala mibale jamais mama bokilo ya kotala nga la maternité. Ataki ya boyinga mwasi. Ma okobwe ba koko na yete. Ataki ya boyinga mwasi. Akokobwe ba koko na yete. Alinga ko ya katana ndaku. Alobi ke na yekotala ba koko apetita ba koko atako benga na telefone. Ata ba osona mwana mobali suka za na ndaku. Apesaka nimbote ke pesa koko na ngambote pesa sona ba koko na nga apesaka te ba ya mwasi. Ya pasi. Toki ni ndamu na kata. Baya mwasi kindaki ndenge nini. Mwasa na eko yeba alobaki loko te na mobali na ye. Siko mobali akoma ko sandeni akoma ko problème moko mwasa sa comprenaki. Ti ba ki ko swana entre bango mobali alobi na bimi ndako. Ko bima ndako nzoka ndaki ko fana mwasa sikana oba mama na bango ba sepelaka. Mwasa fanda kiki ya bifuna sa revanche. Bande okuta na basi mswa malamu so kuta basi wasaka ba revanche mabo kilo okuta mai. Tamso kota na sama belo yebi mitema batute bi état d'amté. Nous sommes zo ke lokwa lisolo oya mwana o priske babokilo balingete me elingo kokala mukeme yango to pesa façon mususa. Soki balingote na libala ba ya mwasi babokilo ba sepelo na libala te. Balingi yo ata couleur no ata mukete tika libala na ko forcer te. Balobi eloko le kitike ezate ko forçaka te bolingo. Ba ya mobile ba ya mwasi mwasi na ko préparer voyage. Alors il faut qu'il kin et pas maman nae kanisa ye ayaka abota bana mibale ba yeko bota bana mibale na mobali wala ba komi na bana 4 mobali na biminda kwa ke pa moso ba maman ba ngaki abala o ba fani ba sakine mairie atiki moso na ba souffrance na nyoso na bana mibale na bana mibale ba komi 4 dépense nyoso makamo nyoso mwase ye lié bilinga na mutu idée ye modèle nyoso maman na bi kitaki mwasa kitaka kin expliquer maman wa ka passer. Alobi ya zangi bana basi mwana nga mwasi na sepela bali nde asale boy toke webi la Kinshasa ba Kongo ekoma mabeli bosse zalaka po mona nganga zoteka biloko liboso nda to ato akisi ezaka son ba mona zokota na ndako nganga to zosomba kisi na wenzi yango ekoma nango eloko pamba mikolo kota bazwa kisi abizonga na kisi okendo ko sala le bokanga kala meuble na ye mutakolika wana akomoni eloko ko sala mela mama yango ndibe fo bakanga na nzambe soko za na nzambe ata ba selo ne ba kotelo ba projet ne so ba kotelo mangomba ekozwaka yo jamais mama ya mwasa kindaka Kinshasa tanga ke Kinshasa kendaka na bana nenyo so 4 wana lukaka biye akendaka azongi na bango po mutakotika bana azate asala ke 2 semaines opamba azongi ndenge ba pesa ki ndenga kisi akikobwaka na immeuble wana mama bokiloko mweka ndio baikata ba bini bazobima anyata po ezaki ni kambo na ye ozomona kozanga koyeba nzambe za mobulu ko banda nyata kiso mbokili ko koma kovimba koma kovimba baba kele malade nzoko tala makolo soka tomboli elamba ki ala kiso moko kanga miso ko tala likolo wana te likolo vimba bakenda ba hôpital nyoso isimba kate o ezaka mai babi na tonga lo mai makolo baba bokilo afanda mwasi wana sala likambo na nde abeti lisolo wana ye moko aboy kotanga kombo aboy kotanga vie abeti kaka lisolo pona ka ba pesa mama bokilo conseil baye bakolinga bana na bango lobi wana eza exemple a signé yoma mwasi ba ya mobali pasi mama abili malada nzoko mama tambula ka sutu bakoma kopusika na uchiya komema eka na uchiya bakini na hôpital mikolo nyoso mliko lezo matamba mama webili kola nzoko malada nzoko ya alobi ye asala kindengo na pasu sa mama na vie na mbumba tambula te ndenga akotape bakoko na ete akotala kape bakoko ya mususu na te afanda anyoko mama wana anyoko maki mais mwana mwasi wana topesa ki conseil il faut akende kotobela alimbisa mama wana po ata soki muto alingi yote mobala ataki miondako famille mobali balingi yote soko beti mabongolo ne pa nzambe nzambe azali tout puissant nzambe azanzamba miracle ayebi ndenga kobalula mte bakolinga yo me ya elaki bonzambe te akimela kikisi
côté ne pe ezama pe côté mama bokilo mama bokilo pe ezama pe nde nazo sabino boye mama bokilo ti lelo likolo na etungisaka ye mais mama bokilo bana mobali bayebi te ke likolo na nzoko euti e pa mwasi wana bayebi te bayebi kaka eza maladi nde bakendaka na bahôpital babendi mai docteur apesi kisi ya kosila esila koswa soki ya bandi kosala badouleur nzoka nde eza maladi ya maboko maladi ya kindoki babwakelaki ye ti lelo bayebaka te aboyi kotanga kombo ya bokilo aboyi kotanga kombo na ye tobondelaki tobi please ya mwasi please limbisa mama bokilo na yo kende kotubela po oyo mwana mwasi na boye na motema moko yango nde na osana bino mama bokilo soko okokuta na bokilo modèle wana yo lingaka no bokilo te okokuta na bokilo modèle wana tamusu akoko bomi na liwa oyebaka no pe nzambe te tamusu akoki bokilo maladi okosuka wapi bolinga babokilo na bino bolinga basi ya bana na bino lokola bomilingelaka po olingi pe mwana mwasi akende kobala kolinga ke balinga ye epa babokilo yo pesa elango ta mama bokilo bokozwa ye wapi bokoyeba ye ndenge nini mwasi apesi kombo te apesi vili te esika afandaka te me aza na mboka poto toyebi peyi te aboyi koloba alobi akemba nango wana napesi lisolo mpo bino bobetaka bahistoire vrai mpo mama bokilo nyonso to yo mwana ozoka lisolo na pesa mama na yo nga mpe nakopesa nde nalobi mpe nakopesa bato mosusu ok tozala mayele naza mingi ta koloba na suki awa bokotakota bomi abone parekili moshe motivi te lelo mama bokilo wana aza ndenge wana toyebi ndenge akoluka ye te toyebi ndenge akorejoindre ye te ok see you bye napesi bino mbote bokototo bomi beparekili shembo masolo eza kitoko masolo eza wo see you bye